moi so sa bota azana bana na e aboti bana na msusuna ba papa mi balé to na papa mi sa to na msusuna papa moko bana akabona mobile na e ba raison to éviter chacun est libre et à se diverser par rapport à ba raison mais moi so na bana nizana bana na bakoli bakum na 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans il faut mentionner aiba comment ko éduquer banana il faut éduquer banana bien so ko éduquer banana bien te ya kabona mobile azo éduquer banana bien to tala ga intérêt na échec pour nanini parce que tant on luka ko na relation soso mobile yana ko so l'air aux mobile en soi na couple na e au mona mo so na bana ba 15 ba 16 ba 17 so bana na baza éduqué na sa mobile on a ko kota na hote parce que so côté on a bana na un jour ba beta aux kuba au sakalate parce que na kata relation au mona o ko discuter na maman la ba maman ba za daron na ba on se lo bana ba koto les bo discuter bo on na beta li sola masana na gena na parler na e azana moi c'est za bana ba 17 ans masana ce qu'on ninga za na mo l'homme prudent voit le mal de loin. Moi, na poto no surtout à la météo. Ola nanga à la météo. Moi, na poto o à la météo te échec. Donc moi na poto ko bimate bo bombu le bando beta nengeza bo ando ko bombaba azuluka ba parapluie bombu les beta échec. L'homme prudent voit le mal de loin. Oui, elle va toilette à votre comment soit qui pas battre baby. Toilette ça, so elle so à côté mon monde à Sumbi, à celle makamba musuku to côté na toilette à bateau, à utiliser na ba parfait à bateau. Échec, na ba parfait à bateau. Ba toilette ça ba placement bo examen qui sacré. Oh qui n'est pas bateau to côté toilette. Non, c'est l'homme prudent voit le mal de loin. Moi, je conseille à tous les jeunes frères, je conseille à mes amis, aux gens, que moi, soit bota, soit banane basé d'équité au côté. Et puis, deuxièmement, moi, soit bota, n'ingézana, soit bali, mariage, à quoi voile, mais à quoi voiler longité. Parce que assez mimi bal. Bah voilà que longi so emimbalité donc so voiler longi échec ya mo so mo na biso ba congolais ba to bazo poser ba acte ça ba yeba non mais yesiko yo mbali boso bala na bota na yito ouais mais ça droit voler longité échec donc soko bota soko bota ningeza no bota déjà oyebi mibali oseja ya kufungwama ningeza na donc soko bali okoki jamais ko voiler elongi na yo ndeza na sala débat na masalanga tirer les cavaliers na venanga Simon Bongo na London je le sali de loin donc ndengeza na Vicky Jane c'était un royaume soko so bal bota na yo soko bali o la ta voile moza droit voiler longi na oté soko voiler longi échec. L'homme prudent voit le mal de loin. Que moi soit bota neza na dot na ye et ko za la ndenge moko te na moi soit bota te d'autres à moi soit bota na moi soit bota déjà soko balier d'autres ko za ndemo moi soit se pelisaye mais aussi songo se pelisaye olingi moi sinon se pelisaye et a problème te mais so tel une affaire à ba dot na division à ba dot Niza na origine na ba étymologie na ngo description na ngo ya ba dot moi soit bota à cause de dot ne monter na moi soit bota te alors le lot tout monde dans la société na biso le lot moi soit bota ata bota ba na 4 azu nga ba pesi les dot à 7000 il y a 8000 il y a 10000 échec. L'homme prudent voit le mal de loin. Il faut ce qu'on a pour à se contrôler mon corps aye ba na obima na subi déjà na sumbi déjà na hein soko yebitire na subi soko yebitire na sumi échec ngana so vérité oh papi geno moni ngata na mungana tongo na mungana tongo na ba mai ndiza na mungana tongo na ba mai na côté toilette tana kisuka na sali ba besoin c'est comme ça na poto et ça la bongo na poto zatiga bono o vandi boba mamo bu vandi bo ermo bo o riposa sumba ermo o riposa so vandi bo non échec. L'homme prudent voit le mal de loin. Na poto bala mukaka o prépare makam so yo o lamu na tongo o bimi o bando tambola o sumbite chez yo
osubite chez yo okomi na ndaka bato otala massa là otala massa na bengisa ki oto otala momi okomi na bato otala mutuma bengisa okuti na ndako na bango okuti bango ba mi bo vandi bien intermamo okri toilette là okri toilette no no kosumba échec bango sko ba vandi suba na studio baso ko sko ngo sumba on tam sube diarrhée parce que yo kana nango. L'homme pris d'envoie le mal de loin. C'est le long même bala basi ba mo suba à côté de suba na ta toilette pas bateau ma kelele wana ezo yo kana chololo azo suba et ka bato ba no boule maman nidité na yo donc échec na bana basi o ba suba na nzela comment expliquer que ba congolais a qui poste suba au monde lukika pemi na voiture moko qui na sima voiture alongo li bilamba ngonzami ali wana no suba chololo apa telemi échec. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Mais est-ce que ça me la masanga? Déjà moi ça me la masanga belé maman échec. On est sur vérité. Moi c'est déjà oza maman né zana boy a me la masanga belé échec. Moi c'est face à un contrôle. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Les escroqueries. Escroquerie, échec. Non bien. Quand vous avez maman, vous comprenez mon mot. Non, comprenez. Que liba la route au monde a escroquerie. Dis-moi la maman la escroquerie. Liba là. Escroquerie n'a pas vérité. Oh bah vous savez le programme, c'est le programme l'herbe comme on a boulou moi na moi si so aboyo. Famille pour ça intervention. Ce que escroquerie est à côté à famille, moi si tu famille moi si me dois escroquer. Ah. Échec. Pour moi, on a besoin de rater. Ils ont raté. Moi, on peut se faire un euro. Comme on a amené le talibisoté. Le talibangoté, né ça. Et on t'appelle non soulé bango. Soulé bango. On se met comme ça pour un nid. Après moi na manga tika moi na moi satikali atika na bana bobotaki yo ki na vina yo moi na moi si moi satika na bana bobotaki soazu mobali mususa kini sous na famille. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Basi nyonso oyo basenga mibali ba passo alimentaire mais balingi ko pesa mibali bana te échec donc mobali nyonso tout na même ba jeune frère tout na ba frère tout ce que ozala mwasi bokabwana ko pesa passo alimentaire te sur tata sur mwasi alingi ko lakso bana te so mwasi alingi to mona bana donc échec ko pesa te donc alinga te ba ki passo alimentaire wana ko futa yango te so mwasi bo lakso bana pesa basi mususu ba senga mibali ba passo alimentaire ma bo lakso mobali bana. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Boy moi ça libala avant wana au sala ba live au bina ba TikTok mobali n'est pas vana otala échec azo pesa mobali ke simba bana dimne volume kanga kuna bolongwa koto mobala vani moso na vaneli ba live ni sana zo bina na ba TikTok au sa ba live échec ya on basi on so basa ba live non constructif il faut live mo za éducative live mo za enseigner ba live mo za ngati na ba kota ba problème ba bato o ka faire ba to ba koti ba no solo la ngo ba no cha ba songi ba osala ngo échec moi ça 5 heures du temps na TikTok voilà moi ça 5 heures de TikTok ça ba live pour na finga pour na tonga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Bah live ça on a réseaux sociaux bobeta sur le kuta un mot congolais il faut changer mentalité na avant ko réfléchir ma ko vendre ba no monter mutu likambo au côté na réseaux sociaux ça il faut compte ba no finga mutu échec bilo wana febima donc basu wana ba sala ba live ya ba vie privée ba tout ça la lève au te gata ba produit na te gata téléphone na te gata lunette au ben on peut ça ba conseil mais live mo boy ezana ngo non éducative. Nizana izo abuti na ria ko finga ba bêtise ma mezanga tina échec baninga tango kokie papi que me tolo bela vie papi que me tolo bela vie moi je suis pas nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopoko lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie est-ce que yo naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga
Papigen tolobela vie. En gros génie, Papigen, nazala moninga na yote, Papigen. Nazala moninga na yote, Papigen. C'est impérateur de Jaffa Koufé de Finchman. Papigen tolobela vie, c'est nazala moninga na yote. Est-ce que nazala moninga na yote, Papigen tolobela vie. Azalaka moninga na yote, je suis pas ton ami. Papigen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papigen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papigen tolobela vie. Azalaka moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, le grand pays. Papigen tolobela vie. Papigen tolobela vie. Nazalaka moninga na yote, Papigen. Moi je suis pas ton ami, hein. Nazalaka moninga na yote. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papigen yo ebite, azalaka moninga na bisote. Tolongai mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yote, Papigen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yote. Papigen tolobela vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Molode. Tolobela vie, Papigen, Papigen. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Sami Moké confirme. Tolobela vie, Papigen. Nazalaka moninga na yote. Mobile pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur 15 Estrade 92A 9300 à Lost. Et 15 Estrade 52 9300 à Lost. Contactez-nous au plus 30 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente.
Bayate Barata. Oh, ouais, yo koyaka. Ah, là on a biso. Yo mana que pas bendier. Et pas balibani. Ah ouais, chez maman Eunice Band. Ah ouais, non c'est ça. Non c'est ça. Ça doit compter. Bino moko bomoni chez maman Eunice Band. Nyon sezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na binope ezali. Boya ebele boko sepela nyonso ezali boya ebele boko zala desité boko sepela. Chers amis, bienvenue chez vous, Tolo Belavie officiel. Merci de votre fidélité, merci surtout dans le bagami, il bateau bachar son ba prière sans bino à trop parce que musalo usala yango ya pasi. Tuna jomato pa webisayo, tuna tedi mola webisayo. C'est vraiment difficile. Voilà. Soko kotia mbano liboso. Abonne-toi, pour s'abonner massivement. Pour s'abonner, belé. Merci la grande équipe à Tolo Belavie. Washington, nous avons mis au coutanité. Nous avons Koyambalelo pour Nabino, Onos, Limbambe, Messieurs Échec. Voilà. Tout le monde staff m'a sauté. Merci na IP Diego Kao de London, Platini Chipamba, Oumela. Merci encore na Picho Pacha Sotalikon en Norvège. Didier, merci Nayo. Didier, merci. Merci encore. Et pas Yamutunangai, Lissousou. Mariano Oku. Mariano Oku, Oumela. Mariano Oku, Loba, Mariano Oku. Jérimo Bana Canada, il y a eu Angoana. Nazo Yamba, Ono Simbambe parce que Makambo Bezali. Makambo est chèque Oyo et Oumeli moi trop. Batu ya bate bandi wapi. Or, ezalaki eloko moko esingaki bima. Po échec na limite ko ciel lopo, batu ba continuer kaka na kozo ba échec na buzo parce que buzo beleki mingi. Je crois que ça moko ya lisolo yepena makambo yepo tamsusu et dresser un peu ba congolais mususu. Merci la réalisation il y a Chris Ndonga le professionnel. Na malanu Onos Limbambe. Onos bonjour. Bonjour Papi Gen, bonjour. Bon ça micro nous vient bien pour ça on peut pembe na yo. Voilà. Bonjour. Bonjour Papi Gen. Bonjour, ça fait un bail. Donc bonjour, par la grâce de Dieu, nous avons battu la vie sur tout Zarara. Nous continuer à conception et échec. Ils allaient expression mon robot et le comme public, comme le Bama partout. Nous avons na Monaco dernièrement, na Demdem, Maman Paris. Bonnier. Demdem ça va, Maman Demdem. Tout le temps à côté moi, vous avez yo. Voilà. Il y a Monaco pour moi détente à Mouké. Comme na Monaco, na Monte Carlo, na maison à Dior. Na maison à Dior, na moni vigile à Osala Kuna Zaïwa, congolais. Tant à moninga ba mais c'est échec. Donc échec ti na Monaco, tout le monde ba le bon ti na l'église partout. Donc et loko to banda yango. Moi je pense que c'est un message où ils ont concept mon boé, où même son changement de mentalité. Alors moi je sais que à l'école, parce que moi j'ai fait la section commerciale dans l'internat Badadine, moi je sais que dans un cours moi économie de développement. Donc dans l'économie de développement, quand j'ai fait mon examen d'état, dans le lycée Tobongisana aux zones, il y a une question qui a exécuté à l'époque où on a développé des pays. Donc, pays qui ont développé son mentalité a changé. Tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire quoi que ce soit, ce qui mentalité a changé. Si vous êtes chrétien, vous êtes tout le monde en Israël, en Égypte, en Cana. Mais comme si on a désert pour changer ma mentalité. Je pense que c'est le temps pour nous les Congolais de changer mentalité.
Ok. Et ça, message, c'est très fort, hein, message, il y a échec, et puis, tous les autres, on va capter, on va capter, mais là, on va capter, on peut échec. Non, on va capter, pourquoi? Parce que j'ai des témoignages, on a par rapport à Nango, que je salue de loin. Abengai Nikes Abengai Psinga qui na camarade de Moboya moi si camarade moi selanga sola langa a remercier par rapport à un message dans le pour ma permis de conduire. Comment cause à la poto au seli 20 ans na poto aux famille nombreuse nous en permettre abelo ko ana message en tout cas à saisir à quand et on tout le banaba tout beau aura échec beau juger bisoga atika tout le échec ne voilà mais permettre à chacun de nous à réfléchir à s'examiner et puis à tel à côté bah faut tes alliés à l'occasion côté chèque n'est allé le marché comme réussir échec on est à pour na battu échec on est à pour na bisonnoson. Donc, c'est très important. Même Bissot, il faut tout changer. Tout ça, dans poto, pour tout ça, ce système développé, c'est le temps que Hermon a poto, en Afrique, que tout ça, dans poto, toi, dans ce système civilisé. Mais au moins, on a poto mentalité naïve. Enfin, na poto 10 ans, 15 ans, mais mentalité ont changé. Au moins, on a la masanga liba nanzela, au moins, on a ganga na bus, na transport en commun, au moins, on a un comportement bizarre na Congo, zo defa ba malewa, na Congo zo defa biloka batu, na Congo zo la ba flata futite, échec. Allah libère la flata kimi. Échec. Au monde a comportement ils ont reflété que moi na poto ne to ebela poto parce que poto les pays lointains la définition nous sommes venus en Europe pas seulement pour chercher l'argent pour apprendre aussi alors nous allons quoi apprendre les en retardé mais tout comme le na poto batubli ko apprendre te bali ko s'intégrer moi na poto kiti na kin azo bunda moi na poto kiti na kin azo soana moi na poto kiti na kin aza complexé moi na poto kiti na kin on a mebela éviter moi na batuba na kin ba discuter ba bi noto noto na no ya na pa otipoto a vous expliquer peut-être que pourquoi ndeni ba fongola champagne pourquoi ba mela champagne a vous expliquer tabi a ko expliquer biso que tout refait les arrondissements mais moi na pota éviter et l'eau monter échec. Voilà. Donc, apprendre ou à laisser, mais je crois qu'il y a une conception où il faut vraiment tous en opérer bien. Nous avons placé chez nous à la gare. L'année mission venant à Bouquet Bignon, ce pot, Makamogobima, peut-être. Oui, je sais qu'ils ont touché Karabatuga dans la communauté, ils ont touché même gouvernement, et touché même politique, et touché partout. Ils ont touché même passer au monde à Otiki au Congo, à Napoto, na Congo, à Kabongo, Napoto comme Mutombo. Chèque! Et tout ce même va passer au Congo à Botaba na la moisi à na pota changer boule à bali monsoso maintenant qu'il y a na moisi na Congo après na simalango à obe na moisi na échec donc ils ont touché ba plateforme non ça et touché musique les en na musique na biso il faut ba chanson un peu édifiante ba chanson ils ont aidé batou ba comprendre ba réfléchir donc ils ont touché ba plateforme na gouvernement la biso et touché ba député ba sénateur président de la République lui-même il faut la exemplaire au moins le chef de l'État soit exemplaire au moins nation tout ba peuple nous soit comme ça ba exemplaire donc échec ils a ba plateforme autant c'est l'émission mon récemment dans l'andakio au lobby que moi si oyo à Bota azana doit au balaté olungo bani vient par là parce que c'était moi polémique mais moi mingi na kati olungo bani venani bon moni papi gene pour na lubezabo na lubez ma bongo te le long expliquer bateau le na loba na ba que moi so sa bota azana bana na e aboti bana na msusu na ba papa mi balé tout na papa mi sa tout na msusu na papa mon ko bana akabo na mobile na ba raison to éviter chacun est libre et à se diverser par rapport à ba raison mais moi so na bana ni zana bana na ba koli ba comme na 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans il faut mentionner aïba comment ko éduquer banana il faut éduquer banana bien so ko éduquer banana bien te ya kabo na mobile azo éduquer banana bien to tala ga intérêt na échec pour nanini parce que tant on luka ko na relation soso mobile on a ko so
l'air aux mobile soit na couple nae et au monde moi ça na ba 15 ba 16 ba 17 ans so ba na ba za étiqueté na ça mobile on a kokota na hote parce que so côté on a ba na un jour ba beta aux en kuba au sakalate parce que na kata relation au monde au discuter na maman là ba maman ba za daron na ba on se lo ba na ba koto les bo discuter bo on na bete li sola masana na gene na parler na e azana moi c'est na ba 17 ans masana ce qu'on a za na moi na solidarité pour ba ba okanela e ba bisi que le ba ok bon ba discuter na mère na bon ba bisi so bimi na solo to beta o zo mbata alors so ba bota ba sala tout ba so ton aninga kabana papa bana ay diki bana na e so a wuli la ga ko yemo za l'égoïste était mais basi mi ba bota lelo ba sa très égoïste ba hotel la ga ba vie na bango ba so diki bana te mais ba lingi libala de libala bon ko yate yango lo na lobaki donc moi so bota so ga diki bana ni bien te échec les assoirs c'est basé kaka na nzoto na ye nzoto na ye bassin ba fesse ba forme ba ni na linga la tabia za la bien mamno so bien mais éducation ben ezate croyant que na ninga zo bongsa nzoto na ye na ozalibala échec. Alors moi je conseille à tous les jeunes frères, je conseille à mes amis, aux gens que moi so abota so banane basé dikete okotate ko bala été et puis deuxièmement moi so abota ninga na soka bali mariage akola voile mais ako voiler longité parce que assez mimi bal ba voilà que longi so mimi balité donc so voiler longi échec yango so mona biso ba congolais ba to bazo poser ba acte ça ba yeba non mais yesiko yo mbali boso bala na bota na ito ouais mais ça droit voler longité échec. Donc soko bota soko bota ningeza na bota déjà oyebi mibali oseja ya kufungwama ningeza na donc soko bali okoki jamais ko voiler elongi na yo ndeza na sala débat na masalanga tirer les cavaliers na venanga Simon Bongo na London je le sali de loin donc ndingeza na Vicky Jane c'était un royaume soko so bal bota na yo soko bali o la ta voile moza droit voiler longi na oté soko voiler longi échec parce que vous avez refungwama ba voilà que longi na bateau baza refungwama te mais so oza za refungwama ça c'est jamais important mais so oza refungwama na so papi que no voiler longi te et ça ndemo na loba ki moi so abota neza na dot na ye et ko za la ndenge moko te na moi so abota te d'autres à moi soit bota na moi sa bota déjà sur au balier d'autres gros andé moi so bo sepeli ça y mais aussi so mo sepeli ça y olingi moi sinon sepeli ça y a problème té mais so hôtel une affaire à ba dot na division à ba dot ni na origine na ba dot étymologie na ngo description na ngo ya ba dot moi soit bota à cause dot ne monter na moi soit bota té alors le lot tout le monde dans la société na biso le lot moi soit bota ata bota ba na 4 azuni ngaba pesi les dot à 7000 il y a 8000 il y a 10000 échec Nizana, au bout de ba tata, aussi insister d'autres, ba 5000, ba 10 000, faut ba bala, il faut ça le oui, ba ko honorer yo, ba ko honorer yo. Mais le bota déjà, il faut tenir compte non. Et c'est très important. Ça faut tenir compte non, échec. OK. Au bac sous le toilette parce que tous les maman comme l'objet tu vois au vendre là mais au to que non na makambo le baki au bac sous que le toilette pas battu ça mabe bon mon tu peux pas toilette au non papi gen monnaie tout ça poto na poto normalement na poto moi na no sa poto on monnaie to senga makambo ya intégration moi na no sa poto il faut à l'intégrer dans on met na poto 10 ans 20 ans il faut à la si intégrer toi na société développé na société développé toi na moi na poto no surtout à la météo ola nanga à la météo moi na poto o à la météo te échec. Donc moi na poto ko bimate bo bombu le bando beta nengeza bo ando ko bomba ba azoluka ba parapluie bombu les zo beta échec. C'est que ça mon poto mo boy ana poto mo vivre na esprit à Congo. Mo asana ta la météo on comprend na Congo ba tu ta la météo par esprit ba tel ma pata tout le monde ga mbule beta échec. Les amis moi na poto solo aibike ta
temps eza mabe tout ça na mauvais temps ni eza boimbu le go beta singa na bimala manteau na doudou na bana impère na la tabozo la ta selon météo alors la ta selon saison ndi tu aboto moi ta hiver moi mali les okota le comme mali les okota tout beta moi ba pile pour ton ta hiver moi blouson ta hiver yo malgo beti chemise à Johnny Versace mais osé na manteau na mon alors so za na manteau to la tika bo to mon na temps autoza na climat autoza échec alors il y a un monde qui non des aboyés le lo s'occupe pas bateau à part côté la météo il faut ce qu'on a poto à se contrôler mon ko aye ba na obima na subi déjà na sumbi déjà na hein so ko yebitre na subi so ko yebitre na sumi échec ngane so vérité oh papi gel no moni ngata na mwana tongo na tongo na mwana tongo na ba mai ndeza na mwana tongo na ba mai na côté toilette tana risiko na sali ba besoin c'est comme ça na poto et ça la bongo na poto zatika bono o vandi boba mamo bu o vandi bo ermo o ripo sans sumba ermo o ripo sans so vandi bo non échec na poto bala mukaka o prépare makam so yo o lamu na tongo o bimi o bando tambola o sumbite chez yo o subite chez yo o comme na ndaka bato otala massa là o otala massa na be nsekio to otala momi o komi na boto otala mutuma be nsekio ko na ndako na wango o kuti bango ba mi bo vandi be entamamo o que toilette là o que toilette non no sumba échec bango sko ba vandi suba na studio baso ko sko no sumba on a tom sube diarrhée parce que yo kona na ngo maman échec ngane so yango mo basumba kana ndaka mututi et pas batuti ya bien wani maman l'échec échec ya munene nango ngane so vérité maman échec basumba kana ndaka mututi soni makasa na ndaka mutu moi muke rokota au segment suba au subi chaque fois chaque fois pour mususu ay ba toilette ba tutu oui ay ba toilette ba to comme raso ki pa ba bi toilette ça so wa bi so akotu no na sumbi asali makamba misuku to ko na la toilette abatu attiser na ba parfait abatu échec na ba parfait abatu ba toilette za ba placement boeza mon qui sacré o qui n'est pas batu to ko ta toilette non c'est pas monde za ya muntu c'est pas poli aussi na nenga bien un esprit bien tant zo bima a o qui ne même ata na kin ni za na tango na kin o no ko ta ba toilette abatu te ba toilette elo mo boya mon qui privé ni za boko ba nous qui n'est pas et puis on te mentionne quand tu ba mususu aye na toilette ngo pe aki à côté toilette nda ko na bana miki baza ba miki ba kipate aye ka kiti kilo na ibo sonde asubi masube tangi tata bima kena ye apangusi pete asumbi atiki ba kake kangam na rata ba kivwana apangusi te échec musu pe mon à côté na toilette abatu na pe ces exemple ba massa musu à côté na toilette abatu là à côté de la toilette bah mon à côté de la phone nae bah bengue na téléphone au sola ndenin naza bien naza pas d'idée olobinin mais naza ka ta toilette au sumba na toilette abato na ndaku na bangote et pas na yete mais toilette abato au sola makasi na téléphone na toilette échec toilette à place à silence toilette à placer sur côté on a sur la téléphone donc le loba tout sur côté na toilette au sola na téléphone échec. On sur un téléphone dans la toilette, jamais. Sauf qu'on dans la toilette, il faut s'assembler. Même à tous souba, maman se fait s'assembler. On a une la politesse, il y a danser. Sauf qu'on dans la toilette, au souba, tous sumba, nezana, il faut faire la robinet, maïbimak. Maïzo, na kineni wana. Na lavabo wana, au fond le robinet maïzo bima, batuba chakaku tout au souba. Parce que le même bala basi, bah moi au souba, à côté de souba, na ta toilette pas bateau, ma kele le wana, iso yo kanu. Chololo azo souba. Et que bateau bah nous boule maman nidité na yo. Donc échec, na ba na basi o ba souba nansela. Comment expliquer que les Congolais qui posent au Souba, au moins le qui a permis la voiture, qui n'a pas ma voiture, à l'ongle les blâmes, en gros amis, allez on a un Souba, chololo, après télémé, échec. Moi na mobile comprend, mais moi na moi soit Souba c'est là, échec. Ya munene. Mais est-ce que soit mela masanga? Mais na bien déjà moi ça me la masanga belé maman échec. On est sur vérité. Moi c'est déjà oza maman ndeza na boy a omela masanga belé échec. Moi c'est face à un contrôle.
Ok. Était abino, hein. À ce moment, en tout cas, yeba ko éduquer nous autres na yo. Ah ouais. C'est ça les mots. Bah tu vas ça pas contrôler bien dans la cima. Donc il y a que bima ko kei à cause data oza musenzi. On suba bena boye. Na toilette nga tiki ba masuba likola ki. Bima kei. Nga tiki ba ne likola ki, c'est ridicule. Nga na bima salanga mo boye. Ne zana mo muta côté na toilette ne abimi rapide abini maman nyete. Ye maman massa aye amonia massa zuma na salo abisi massa hôtel toilette auto sumage binda kakana échec. Donc il y a un moment tout singa na papi mutoba tout singa na bango ma yani TNG Sergino Kadi le cousin Sarah Limbo coach Elsa Cabriolet donc bino boa ba bonne manière to bi kino bo dikandu so na bino bi avant obima. OK. Après, si moi, je n'ai pas petite sœur de Bisson à Lyon, félicité. Hein? Félicité Tozo Luka. Tu es santé na yo, pe abana, na bike, boza bien. Félicité kana. Yabite soko longwa wana na pardio wana, na ngambo wana. Yabite boutique ando te kaso longwa mais en tout cas félicité. Rumela. On a bana Lyon, il faut tout na bana Lyon. Oui, papi Mutoba. Bah Vicky Jenny c'est un royaume. Jires Peugeot, Platini Makiadi, Abou du Samba, Abou Sanité donc tout na bana Alors, affaire comme bana na ba fête. Est-ce que ça m'a bien? Non, comme bana na fête normalement tout ça va sortir bien là ba fête. Tout ba congolais lo ba comprendre atangwana ba fête ça na ningi na ningi. Tout ba fête anniversaire à bana, tout ba fête ba mariage, tout ba fête ba mikolo, musu ba salisa anniversaire mikolo. Alors bana il faut même on a fête na ba on. Au moins ça bu fête à mariage, so parents mo ba mimi moi na fête à mariage, so mariage wana, et ça mariage mon familialité à mon tout ma famille na ba to mimi bana échec. Bah maman a fait un mariage. Alors fête anniversaire mon colo au mebana pour l'année. Anniversaire à mon colo yo meba te so moi na il fait partie ya famille à bateau ya famille na binoté. So mon colo ana ne fait pas partie de votre famille. Alors le autre mot na ba congolais ba mebana na ba on ba musée. Ba mabana mona ba bibliothèque te ba mabana mona ba cinéma te échec mais mabana ga na ba fête ba fête mikolo mimi bana na yo oye bana ba lembi ba mola na ba kiti yo so nizana ozobina na yo o sa fête bana ba zo kimaki ba mbango ngana so échec. Donc il faut aimer quand même que ko éduquer biso to maman que ko changer mentalité donc na ko mema moi na fêtité so fête wana exemple ceux la fête ça ba mikolo faut mokolo wana azana na famille nanga moi ya fête familiale mais ceux la fête familiale était échec. C'est bon comme tozana bana na ye par exemple yo invité ana bana sur place on tika bana les ater ça ndé ayate nabia ni za papi gen il faut luka place on tika bana il faut luka nunu ou soit carrément oyete explication bana il faut le nous atikana mala et puis ko so bana no ko tikala ba master pour yo qui ne fait échec grave ya grave o tika bana n'est pas master master dans le programme na e ndizana il faut le nous atikana bana na yo pour yo qui ne fait au foutier ndizana et ça très important on a maman échec. Alors lelo to ko lobela siko nini lelo to ko lobela nini. L'autre, il faut comprendre que le les escroqueries. Les escroqueries. Pour les escroqueries, donc on a fait un constant. On doit examiner vraiment avec un long examen. On commence à comprendre que les escroqueries. Les escroqueries, pourquoi? Parce que si on coûte un mois, dans le ligne, on va ensemble. Famille naïe, il faut que nous yo au balaye. Les baocha pression na pour yo balaye, moi na pia moi ça comme au pression. Tant on monte au pression au balier. Ma famille ba sali facture. Facture à le comment veste à papa et ça so ya né moi to veste à balme. Le puta maman blo rachel. La vimisi facture. Ba vimisi facture comme 6000 ba 7000. Moi on ba la beti mon tout na ba kayu akangila wana apisi na famille na mo. Abali au coutumier. Les abali au coutumier. Notamment yo sur côté babali au coutumier na pour orgueil matalana. Comment insister que non, il faut avoir la payer na ningi ya mariage quoi tout ça là. Parce que on ba mariage
mariage religion non social wana ekota na onte na mbila et pas l'état échec ekotate donc mariage religieux mariage contexte civil mon ila so civil et salamité religieux to la ta ba voile wana na ba kosi me contacté mariage wana ko te grouper soit ta mukandate na préfecture alors le au sala mariage on écoute ba 30 000 ba 20 000 les écoute ba 30 000 ba 20 000 jour bo discussion problème na couple on a masnayo so bo boyani alors au quoi sa famille à moi sinon au si bon que vous non ta moi na bino moi si maman sala boy famille le baka moi moké so le bi moi moké moi na yoki na été moi na boy na te bon batiki na mo bo solution donc échec donc on va so yo sko famille ba tenir compte ya mbongo ba swaki bon teli bon te ba so là moi na bon boy yo tikali ils sont révélés au Cabani, so bodi fait ba non pour ça la mariage religieux. Yo comme futa yango, moi nana moi sitanga tikali azu mobali mususu amemi sous na famille. Là qui na famille acceptée, bah c'est les sous-facteurs. Donc ça dit les escroqueries. Escroquerie chèque. Non bien, tant que ça dans ma mono comprendre mon loba. Non comprendre. Que liba la tout le monde a raoye escroquerie. Maman la escroquerie. Libala. Escroquerie na so vérité. Oh bah on savait le programme mani. Programme l'herbe comme on a boulou moi na ba moi si so aboyo. Famille pour ça intervention. Ce que escroquerie on est à côté à famille moi si tu. Famille moi si me doit escroquer. Ah. Échec. Pour me besoin de rater. Ils ont raté. Moi personne da 1 euro. Comme ramener le talibi sauté. Taliban sauté né sana. Et moi t'appelle non soulé bango. Soulé bango. On se bien absolument ni. Apo maman na manga tika mwana na mwa satikali atika na bana bobotaki yo ki na vina yo moi na mwa si moi satika na bana bobotaki so azu mobali mususa kini sous na famille famille so c'est sous facture akepe na bana parce que on linga pété que yo tata ngo otala ba mais comme ça mon bala ya moto lo ba ki basi no so oyo ba senga mibali ba passo alimentaire mais ba lingo ko pesa mibali bana te échec. Donc mobali non surtout non c'est pas jeune frère tout non pas frère tout ce que aux ala moi si bokabona ko pesa passo alimentaire te sur ta terre sur moi c'est lingo la so banate sur moi c'est lingo tout mon bana donc échec ko pesa te donc alinga te ba ki passo alimentaire wana ko futa yango te sur moi ça bo la so bana pesa basi mususu ba senga mibel ba passo alimentaire ma bo la sa mobali bana échec. Donc Libala, tu retenir que Libala les amours escroqueries. Oui, que Blora peut continuer à pas balan le soutien. Mais non, avant de se marier, il faut réfléchir. Bah canon surtout, bah exception zalara. Règle non surtout zana bah exception. Alors seconde zana bah exception zali. Bah Libala monsieur qui n'a bien mais mingiza et ça escroquerie. Donc il faut que la moitié no bala. Un tout d'abord moitié soit impoli, abanga tata n'a été maman n'a été baniro n'a été so bali échec. Parce que t'as beau un problème. Nizana oibite pana na ngolela et pana na ngo ka conseil mobali pe so mobali mo maza impoli à respecter papa na été maman na été baya na été yo moi so bali échec parce que tant vous en a problème boye baté bo solé pana qui m'a pas nani voilà c'est quoi ba maman babina ba TikTok affaire obina TikTok le romona ngondé bon wana ma moni papi gene to lo bango moi si comment tu vas expliquer que moi si mo boy moi ça libala avant wana au sala ba live au bina ba TikTok mobali ne pas vana otala échec azo pesa mobali que simba bana dimne volume kanga kuna bolongo koto mobala vani moso na vaneli ba live ni zana zobina na ba TikTok o sa ba live échec ya on basi on so basa ba live non constructif il faut live mo za éducative live mo za enseigner ba live mo za ngati na ba kota ba problème ba to o ka faire ba to ba koti ba no solo la ngo ba no cha ba songi ba o sala ngo échec o sa moi ça 5 heures du temps na TikTok voilà moi ça 5 heures de TikTok o sa ba live pour na finga pour na tonga pour na loba mabatu échec net sur mikolo tout le monde a balève et salama pour un concert à Fali à Stade de France maman échec kamo ba concilier moni Fali hier j'ai changé avec lui moni zana aza artiste professionnel azobeta Stade de France na artiste professionnel à salama kamunae na ba producteur ba organisateur ba manager alors à salama kamo artiste à niveau ghetto pour Stade de France à niveau likolo on
Alors, concert nae, ils ont produit par des producteurs, par des organisateurs, à ça soit caché nae, à son bilamba nae, maramou c'est bien préparé. Alors le lot va monter les dossiers pour nous déstabiliser, va monter les pour nous déstabiliser que non ministre de la culture a fallu signer et des ministère de la culture va payer 1 million. Échec, ma solo grand lokuta monene, o mbutu maemba lokuta monene, oya kanisa ki fali ya kokoya waya échec. Alors on dit tout ça na boye ba live ça na ba réseaux sociaux bobe tama so lokuta un mot congolais il faut changer mentalité na e avant ko réfléchir ma ko vendre ba no monter mo tout likambo au côté na réseaux sociaux ça il faut compte ba no finga mutu échec bilo wana febi ma donc ba sur na ba sala ba live il y a ba vie privée ba tout ça la live au te gata ba produit na te gata téléphone na te gata lunette au ben on peut ça ba conseil mais live mo boye ezana ngo non éducative. Ils ont abouti à rien, ils ont fait bêtises, mais ils ont fait un échec. Ok, donc un peu aussi ça. Je suis bien piano à Koufeli Soussou, Dromer Naye. Habité pour Nayo, parce qu'il y a un mécène. À Koufeli Soussou, Dromer Naye. Et puis, la famille a. Famille à moi, on va loba déjà ils ont ça dit tendance c'est complètement bien été pour nayo ils avaient et l'on nous les BCBG. Bon en tout cas JB Naibé personnellement na sangana trop à dédicacer à mingi na vanda na même à Zénith na tout ça na as artistes mon boy à mon nini pas à connu alors là on a rôle baga qui ma mozolanda JB actuellement moi na Koufi artiste bazo kufa non c'est ça na même moment bon exactement dramatique mais ça vraiment franchement côté wana mana ba ma argument minga opé ça te mais ça quand même triste et l'autre aussi na JB qui non à l'embâter à prendre des soins à continuer à assister famille wana ko perdre mon tout quand même ils a facilité mon ba bois qui bembeka bon motene ba famille ba ole la jiba sunele ba bembe dans singa la jibe azonga na conscience nae à entrer à lui-même à quelqu'un d'intelligent c'est un artiste qui na linga peu mingi à entrer à lui-même à réfléchir à ça là tout donc à empirer à moi artiste naïwana et puis à soutenir famille wana parce qu'il faut finir un voyage pas qu'on finit un voyage ningo bageli waya na plein de travail mon des ana ninga poto et ça na ba dédommagement et ça na maramebe na ba assurance alors j'y va réfléchir le roi mukolo ni zaboué à réfléchir bien à prendre ce nango à salango maboye de soit salango mate échec. OK. Moi le babé pour mboka ah to comme na suka le basco pour mboka ndozo mona mboka parce que na biko pesa mo boyo na lobe mboka trop na lobe la ngoti le na militant na militant na combattant na ngaki mona mwasi na secondaire tata mo mikolo mikobo filmer et puis voilà na le mboka ndozo kende et là na loba papi gen déjà ndezaboué makambo eleki ya Honorine Porsche wana eza soni pour na pays na biso et puis jugement na ningo salama en public eza makama soni la échec na so grand échec ba ça la jugement Honorine Porsche était en public par rapport ya comportement ya ba soldat na biso ba soldat na biso bazo manquer déontologie policière déontologie policière ezate na Congo déontologie militaire na Congo ba militaire ba ebi ngote ba police ba ebi déontologie policière te échec na Congo pour muta comme policier et ça muto azaki assassin azaki moyibi azaki na bandi ali kuluna anali kamosa ta comme policier ba comme ces policiers et ça danger et puis bazu ba PC mundoki muto azaki kuluna tanga ba PC mundoki a comme criminel en puissance Thomas Sankara Lobang échec pour nani parce que azaki dans moyibi bien ozu bo PC mundoki bo PC tenir bo PC droit à opérer alors quel comportement protection bo PC protection bo PC munduki bo PC liberté à opérer tel comportement ngana so ya ba policier na biso ba policier miso ba na déontologie policière déontologie zani et ça ensemble ya ba valeur et ça ensemble ya ba valeur ozo permettre na soldat à fonctionner nango ozo permettre na soldat fonctionner na mission na exercer na ba mission na moment mission ou en derrière mission et ça ensemble ya ba valeur mo bo ozo permettre na soldat fonctionner na so ba soldat ba bien monter ta ba soldat ba kanyo no une Porsche à la moi na moi si on est ba maman ba zui ba no koti misabi
échec ba ko se misap na liboso na sima ba o che musu ba proposer ko ba na peso so serento là est-ce que soldat en charge de l'ordre il est là pour sécuriser pour protéger le peuple alors fonctionner bon ça fonctionner bon et ça échec alors fonctionner bon pourquoi parce que na loba que je répète que Congo n'est pas un état Congo est un état on a une vérité. Quand c'est trompé, tu passes un passeport. On répond à quelques batoulets, on a le Likamo, on va répondre oh non, aux autres ça. On pose à la citoyen, il y a pays moroboy. Et ça, il faut un passeport. Passeport obligatoire, on ne saurait raisonner que passeport obligatoire échec. Passeport c'est un document de voyage. Pose à la citoyen pays, il faut une carte d'identité. Na calabiso na Congo, on a une carte pour citoyen. Moi, je suis citoyen pays, je suis une carte pour citoyen. Mais Congo na biso depuis 2001 jusqu'à présent, tous en carte d'identité. Depuis 2001. L'identification que tu es mais tous les citoyens, parce que ce n'est pas un État échec. On est sur vérité. Depuis chef de l'État, on a toujours la citoyenneté. Tu as eu Félix à côté. On a pu combattre. Tu as eu boule qui Félix à côté. Là, on se fait comme exception à Congolais. Tout ça, Congolais qui a Namaloba. Mais tout ça, il faut prouver que tu es Congolais parce que nous n'avons pas de carte d'identité. Aujourd'hui, tout le monde utilise le passeport. En France, tu vas utiliser un passeport, tu as le droit à l'identité, mais ce n'est pas ça l'identité. L'identité, c'est le droit. Alors, si tu as Congo, tu as une carte pour citoyenneté, tu as une carte d'identité. Échec. Alors, si tu es un soldat, tu as honoré une Porsche, et ça, maman, un échec. Et puis jugement na bako l'exango na public parce que ba paye musuta ma salango eza soni pour na ba soldat na biso pour na ba police na biso pour na ba soldat na biso eza mama soni maman na ki ba soldat congolais ba yebi déontologie ba policier congolais ba yebi déontologie policier échec eza ma voilà tom na suka on peut s'emboter ouais on peut s'emboter na bon na la ba tu faut na peut s'emboter na pesimbote na Gires Peugeot Elsa Cabriolet Rajungoma SFR Resoir Rajungoma Mike Mister Lova Alolo Papa Limer de Cosmoco Jimmy Mutete la Nikes Bayaka Spadger Tembo Joël Seka bamote la minu ya ngoyo Beveni Mangani Autrichien mboteno ya ngoyo Fofa Singa Doro Gucci Danek Dia mboteno ya ngoyo petit nanga F6 TV Small do Bogar Moboye bamoteno ya ngoyo Diabolos mort Jean Molisiku mbote ya trop Jennifer Bakpiseng bamoteno ya ngoyo vinanga Didi Kinwani et pour qu'il vous la mbote ya ngoyo Jongunda Imenye ya yimom to soutenir makamodo moni et lo moteno ba patron oyo ba futara ba na ba nsela moni ba patron bazanga ba bureau échec moni ba patron congolais to singa bazala organiser moni ba patron congolais bazala so communication d'entreprise comme na moi mon pisi makango de makango na Belgique de makango na Congo de makango na Kine amo sela mbongo ya bata musala a futa ba monte échec donc Jongunda kaza parmi ba boss baza bien fondé bien posé bien structuré Joséline Lamombo Théâtre Faso Djamba numéro 10 à Paris Mercedes Mota trouve Platini Macadi Jessie TikTok Venanga Chikimbo Matono Fernando Babi Azono italien Trésor des Catons Bamote Lamino Yango Demne Mama Paris 8e merveille hôpital américain né sur scène au dessin. Voilà, merci Nabandeko Bolandi monsieur Zalaki Onos Limbambe, prix Nobel de la SAP. Je crois que tu as dit sous parce que dossier Oyo, c'est un dossier très sensible. Batu belé, bazaliawa, il faut boyoka. So boyokite, ono sazawana pour nabino. Merci na réalisation Chris Ndongala, merci na yo et puis Chris Ndongala, Salem ne ngoyo. Voilà. Ngana senga ba na loba ba Chris Ndongala ana tanga sala réalisation akolisa so maele. Ba congolais ba nga akolisa maele. Tetani yozali obanana o mata. Alors Chris Ndongala akolisa maele na réalisation okoma pe grand réalisateur. Tout monde peut na pas sa minini et sala biso beso akolisa ngote. O se limiter dans le comportement ba congolais.
toujours tolobela vie tolobela toujours vie vie yango tu as pleuré ça et 25 kilos tolobela vie toujours donc bana nyonso voilà toza na orphelinat totika biloko ozomona totikela bana biso ya orphelin toza na orphelinat awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan ngaba azobimisa basikre ezobima damas oba soso ezokita soso ya karto ezokita Pigene de la vie toujours en forme. Tuna mwa 2 mituna tuna ba osimika mikolo kozone mama mimi na mama mbote papa na ngai na ngai ndio Papigene na yaki pe pona sala mwa action ndenge zalaka alors awele ka ndenge nini on travaille ndenge nini normalement awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo tozali na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni koboni te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni koboni te moto motema nde motutisama ndenge wana siko bozwa bango bonsoir bana on est dans la balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana mais kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azokotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso siko badifficulté ni bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koyaka koyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona na epa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na kotikolobaka ezalaka bato bona soki ke nzambe akuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza tutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonka ndenge otikoba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice
komona ye tozotravaille awa toza na salaire te na salaire te ndenge oyebo osoi mama oza boyo opesaka travailleur nde tozongisa na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezala ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kolewa mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe semo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola bino. Merci beaucoup merci kasi po toganye ntango moke tokena mepa mama mwana mama mpona boni lokola d'accord merci Ah oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, je suis dans la France. Nayaki awa, normalement fallait que tiens-moi, tout peut ça moi, soukali moi lipa. Et moi, tout me magi moi dans awa, on a filmé la bino. Et puis tout le monde a bino, tout le bino, puis moi quelques questions par rapport à l'évolution d'engue vous salaka, moi ma difficulté au bout d'un an. On a fait dans l'association. Et puis dans une chaîne YouTube où Bengi Tolo Belavi, c'est partout. Peut-être participer à un projet parce que c'est pas facile. Alors, vous en avez merci beaucoup. Vous avez micro maman. Simba merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azali te. Pona ko molimbo na ko lakisango ke na koma na sika bana oyo bazali bana basangi bapara. Na kutana na bango pona na posa pela sunga bango. Ezali azali te. Bana bazali awa bazali bana bauta boka leta. Na saka bango na barabara te. Auta boka leta po bazala sécurité moko malamu pote soko lobi te ozwa na balibanda abana mosusika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboka ya leta 24 commune ayaka na bango bamosi bapolisier balakota bango na butu bamosi bapara balembi abana bafiki kotika maboka ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama akwana pambe na sali sikoyo Nasali 31 ans. Amusaro. Yakobogo la kabana. Kobogo la kabana. Likantiango zoki ngapi? Bon. Nza yote kapa nzambe. Oto senga ka nzambe kwa pesa ka. Ngai na mana nazaki pa Maria, wasi ya soda na ngai kapiteni. Na babaka na biso ki ngana mobana nganzamba kabuli biso. Jamais na bara mamu na sala nzambe. Tangu pe tuko kabwana na sengi pa nzambe nsala oyo kopesa losi na basala na kusenga nga pa nzambe ko ya losambo nanga na mondika mkomo ko pe bana baye sengi wana zabu kapteni na rembo baye sengi au mama tuzana mchara mama tuzana shika kupanda te yika pana botu natari sikona loba nzambe tubatia kabisa nzambe akoyena loleni ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bango ndenge baye tala bayebo baye otali te batiki bandako ebele so baye pana to eza mission moko nza batindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya mosi bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandaki awa bana lelo baye sengi lelo baye te nazaki lokate na bizana
sikoyo opesinga mosala luka mpe place balongo kovandela bana balokatele boye na kokatela ba motu baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso bie efana sombela sika atokande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asaliwa apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balemisaka teza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba yabi nzambe soza mosala opesinga ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti mais bato ebele bakizaka na kati oyo tonawa bato ebele bakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato oyo bakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka na bango nyonso ndenge bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président na bonde nasengaki na prière mpe nakamaka bango ka na kati ya prière ata molo yo boti lelo oyo bakobetela ntoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na te bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa expérience ya mabe kati na bango ezala omno de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na prière oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na prière mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima baza deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui nabalisa mpe nabalisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai kolonga azalaka bagi monike apesinga mpe bagi monike félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosonga mpena mingi difficulté omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi kaka bo mayele te nini te akokoma nano tete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali kote ya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki yango mama nazoloka kopesa ye te apesaki ngai arrete mama luka ata awa bebana atangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango nanga kasi ekole lopango nanga te naluwaka place wana baprofesseur po afutama enseignant po afutama nde tikite na yango makasi kote wana nafuta ndako na affaire de mo naluka ke so baenseignant po bazwa ata ma moke kote wana tuka papa episanga tikite moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alima nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako
bazotanga sandesi luka mbongo kotuka sandesi luka bazini nde difficulté makasi oyo naza na yango. En tout cas, merci maman, moi tous mingezate. Merci, vraiment nzamba pambola yo. Bandeko bozo ndabiso batamite ya malamu, je crois que vous allez partout. Tout le belavi musa na biso yango. On est toyé sur place awa na Felina. Motema oyo maman na biso azana ngo. Eza motema ozo senga batu nyoso fu bazana ngo. Ba Congolais to comme na mitema oyo. Bano nyoso monyo bana na yete. Bano bazana nzela, lelo bakomi bana na ye. Yo pe soko ozwa fardeau wana ya kosunga, ça dit to sunga naka. Maman merci beaucoup de ce tiki yo to ke peut te pesa bana mbote. En tout cas merci. Zamba pambola on a assis to ko leka lisusu ko biso na banzi moi j'attends comme famille zatawa mais famille bayaka famille nanga ba lekaka awa à travers bangonde senga penga pena leka. Merci. Voilà donc na assure et ça peut exemple à suivre batu misupe na asi ba Rolanda biso ko ba Rolanda pe ko ya biso to chaîne to za suivi makasi na diaspora la sur bata diaspora mutema bango et tout sama ba robenga biso et puis to komema bango awa je pense que ça nous va pour ça ata bozala na libanja ya mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino bandeke na bino bandeka bino bazana ba activité songa bazosunga bango bosunga pe mboka na bino ndenge centre charia bana oliba okoma pe na mboka de l'État. Soko bakoli malamu, soko batangi malamu. Bakoma pe tu. Soko batangi malamu, te bakoma ko ngene. Right. Les soucis na gaza ka lelo pe bakoma pe batu. Ba zara pe na bandako na bango. Lokola ngati mama na bango. Ngai na tanga mama te. Na bala na sa mariage. Kwa njamba kabila sisi sema na bina njambe na sana so njambe pia ndimina wasala na kulinga pe bana ole labo bakoma pe ba voyute bakolo bakuluna te batrimeto bakoma pe batu ko bakoma singa mboka na biso. Amen. Ko le laso ko bakoma pe batu bakasabina zamo na Kongo. Si. Bakasabina kola kana sante. Sala kola sante na sala sape bandeko ya sante sika na kuti na sunga pe ba. De nazakana susio na ya kabili kwa mshabi bana sukana atushie mutema na bato bazana mutema ya bolingo mutema munene na sunga pe bana kwa kama bato eze histoire kati na bana. Amen. Atukara peshi merci mimi la bila ezo mbara suka tu jamais to yali suba matoya tabe mwenga bo to vande so to sola isusu. Merci. Wana tamsu za sou plus lisusu sana bandaki musana za jeune mama na kuno ko kana musa voilà. Nalala kana bango, mukakana bango, on ko carte bango. Sekela makambo ebele ya vie yango. Secret ya makambo ebele ya réussite, ya protection, ya makambo ebele ya vie yango. Donc lipamboli baluka yango. Voilà. Bénédiction baluka yango ba croiser na bokote. Maman merci beaucoup cette relekela aussi. Merci beaucoup maman. Voilà, merci. Merci beaucoup, maman. Voilà, elle est venue. Merci beaucoup.
Voilà, awa bazo sambela. Comme vous voyez. Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngai pe kotala bino ndenge batu misuba ka kotala bino. Lelo na osenga na bino ezakaka ya liboso. Ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino o bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni kambi prière. Yo komro nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo âge ni? 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni za. Oui bisouté. Momelia. Ah les grandes ni ça va. Yo vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment Jean. Comment Jean? Ah, vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Voilà, 9 ans. Ah, Bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bina bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo beto ya Jean maboko. Mwana mwasi moto ane besoin pour tout ça kaka. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombo nani? Lina. Hein? Lina. Lina, oza mbula combien? Oza mbula boni. Osali mbula combien? Oumelia hein? Ah, baza gentil ba bino bien. Oui. Vous avez très bien hein? Oui. Mais yo soni sabaninga te Lina. Osonaka. Kosoni sabaninga te ko Lina. Obundaka pe hein? Foni obundaka Lina. Obundaka Lina. Kobundaka te na baninga hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vina, websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bozaka. Ogi Lina obi, websa nzambe ejwa koma mtu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambola nzamba ko sa prière. Bo bete Lina maboko. Bon merci.
Voilà, en tout cas, merci Nabino Nganake, Natiki Bino. Tomandera ta Nabino Boye. Nasengi Nabino Bane Bitumbate. Bonsoir na répété. Respect, Boto Sabato Bazali Bosso Nabino. Boyokani, Toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas merci. 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 Voilà, prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.